Yaya sango ya mawa pe ya pasi mwana mboka congolais to pe africain moko akufi bongo na kati ya appartement na ye na Allemagne précisément na yebi tout ce que ezali ville to wapi mais lobi awa un homme congolais décédé en Allemagne dans son appartement à Dalsberg. Dalsberg, là, on a prononcé un mot très bien, si passe yaya. Comment se fait-il que tu le boy batu bafana kaka bango moko? Est-ce que ça la kamala moko vanda yo moko yaya? Oui, c'est vrai. Bavanda kana batu mais batu ko bafanda kana bango ezala ka batu nyonso tuti bavanda kana bango mutu mususu ko vanda na ye ezali po omilukela ba problème soki omoni batu ebele balobaka ngana fana na ba congolais te ngana linga ba congolais te yo linga ba congolais to linga ba nani yo linga ko vanda yo moko ndenge nini ya est-ce soki likambouye okwezanga mutu ya koloba na butu tolala kesala kama kambu ebele okomona moi fièvre ye moi eloko moko ya songolo pakala ye soki ozali yo moko ezala kamala mutu il n'est pas bon que l'homme soit seul ata biblia elobi ngai ezali kopesa mutu koso à moins que ezala ndeko oya kufi mwasi na ya azali te mwasi azali na Afrique est-ce que lisolo ya ndeko oya kufi epesi ngai pasi kombo na ye ezali bapesi biso kombo na ye kombo na ye ezali Jean Photo Sikila akufi bongo na Allemagne na ndako na ye moko comportement ya ndeko ezalaki ndenge Jean Photo azalaki nani oyo akufi na Allemagne yango tokosola lelo awa na émission ya lelo bon normalement sûrement abelaki attention quand to bela na biso bakala de kemike ezanga te na nzoto ayo soko ezopusa naye mais bon isolement wana yemo mutaluki yango parce que azalaki awa si azalaki awa donc sala azalaki na vie bien dans un aéroport azalaki na ba master na ye oyo avandaki na bango bazalaki bien bon ndenge ezalaka na mokili ndeko soko yebi eto omone lokwa gentil makasi mais aza na sala caractère ya kosakana te baninga te moins de discussion a commis violent donc mes frères en Christ ozomona aza pe moto amelaka ne basanga te aza bon azaki marié aboti bana 5 awa na Allemagne na kisasa tika moko awa Allemagne aboti bana na Allemagne moko na Belgique bana 4 na lipasa bana 4 bon moi si akenda selon consentement na bango mbali na dingo simba na expliquer ozoke na biso mbangu pena aboti mwana moko na Allemagne aboti 4 na Belgique ndenge nini ye akena Belgique comment ça s'est passé tango kaka boti omoni ka tango ka bengisi mwasi ye akomi isolé akima baninga kimi milie tellement li ko kabate bilo olia pona ye sa cher ile pasi ya ko kabango ti yango loko simba non mama donc ye papa oya kufi pona ko kababilo ka kolia problème na mona est akosanga buzombo te kana simba mama. Alors en passant je rappelle le 15 février ya to kuta na business na Paris Grand Arena Arena Grand Paris et pas wapi Vangantama les vieux Vangantama ouais l'ensemble de la forêt akobeta retour ya roi n'est-ce pas Schengen ngai tata sedek na kozala wala le 15 février yo ozanga tozanga te biso surtout ya somba billet air yangoyo somba billet pendant le 15 février et pas wapi ouais rançon de la forêt retour ya roi de la forêt n'est-ce pas Schengen akobeta bongo na Arena Grand Paris otoloba kité tolobi voilà mama na biso ya Canada azongeli biso na ba écharpe ya ba écharpe oyo tolula tolataka yango kala ba écharpe oyo soki olati yango obimpe na un grand homme mama na biso na Canada azongeli biso na ba écharpe oyo alors yo na besoin écharpe wana yaya ko hésiter te ressent ta beauty place to place ressent ta beauty place a zongi oyo ressent ta beauty place et zongi na kati na bino ya ba écharpe ya solo un homme élégant simple écharpe ko na na chemise na safari na abakos ya kitoko wapi et zongi libiso lisusu alors pona ko saber écharpe o lingi ya écharpe ya couleur nyo surtout olingo c'est la commande spéciale au bengi kaka maison ressent ta beauty place na Toronto na Canada voilà pour tout contact appelez au plus 1 365 33 6
98 38. Wana okozwa bongo Maison Rosanta Beauty. Bien sûr, appelé par WhatsApp na Canada. Et pas y be sharp ya kitoko ali komona wana yaya et ko leka wana ngai tata sélection na BT sharp ya Rosanta na kitoko. En tout cas, maman na biso, merci beaucoup na initiative kitoko o zongi si les sous ba africain na ambiance. C'est tout le monde qui veut porter les sharp psycho ya Rosanta Beauty. Yo otikala. Ngana tikala te. Je rappelle ici Rosanta Beauty na ba écharpe ya kitoko. Ki se librio ya osala likolo munene. Ye ateka ba chaussure ya basi tu ya mibali pe ya makolo minene à partir à 45 mata ya. Oh, ngama kona ngam minene trazanga sapatu te so beki Rosanta Beauty okozo yango. Je rappelle pour la énième fois numéro ya Rosanta Beauty, c'est-à-dire plus 1 365 336 98 38 okozo bongo Rosanta Beauty. Voilà. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko pesa programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kutana ka chaque fois pona ko solo la makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedeke partout ali ko na biso ya surtout na Allemagne et pa wapi to kutani lelo apona ko solo la boni ndeko akufi na kati ya ndako ya batu ko kufa na kati ya bandako ekomi régulier ekomi fréquent na ebité batu ko kufa na bandako na ndenge nini ndeko oto monaki audio ya plus de 9 minutes bimaki na famille na bango babenga mutu ya poto oyo kutuboye mutu ya poto yo banda okenda otonga immeuble ti ya nana saki no na poto map beko ya kana nzete to ba mali banda nde babonga peut-être kutomona yo mutu ya Kinshasa yo mutu ya Afrique osoko vivre mieux par rapport à mutu ya bima to yeba kakova na batu kasi yo pe okenda poto okenda poto kala okenda Afrique du Sud kala obima libanda ya mboka ya il ne pas bon que mutu afanda ka yemoko c'est vrai bande comme sous bafanda ka bango pour éviter ka ba problème okomona d'ailleurs adage moko français lobaka plus on s'approche de l'autre plus on perd le respect mais total ka yango c'est vrai to pekisio te okima batu oui to pekisio fanda yo moko te mais tala ka butu ngide ko fanda yo moko ya batu mususu o bafanda ka bango moko ezala karantina. C'est vrai, au moins la soki muta komi esika sika agoko en Afrique du Sud, agoko na poto esika api ne bandeli esengaka bo tutisa. Ozuma ami moko ya Afrique, mwana ni bovandi na ye ata mibali basi na basi bokisala ekonzo pota ngokozoma papu okei. Soki bozala ki basi ba jeune fille oya kozo mobali na ya kei ba jeune garçon pe ozuma si na ye to moi si na ya wuti Afrique aye ba ke kosala couple na bango kasi. Yaya jeune frère Nabiso, jeune maître Aleki Aleli. Alors bi pona nini ba congolais to ba africain en général ba legi ko fanda bango moko. Tala, tuzaki na kande ko moko faki na Allemagne pe kaka na kati ya ndako yemoko akufaki. Mususu na Belgique akufa ko to abana ko se décomposer ba voisin ba ndeko yoka solo. Mabe, ti ba bengi police ayi ko tala be mutu asi akufa a se décomposer déjà. Yaya, mais soko ça la kana batu. Attends ba groupe WhatsApp oyo na ebiso te okota na ba groupe WhatsApp kili parce que ba groupe WhatsApp c'est comme ba groupe WhatsApp ya makambu ya mabe ça la ka attention mais se manifestera quand même ça la sa présence. Attends ba groupe ya communauté comment ata quelque chose se manifestera ça ba remarquer absence na yo ba tu ba ko tuna mais mutu bo ça fait des jours aso commenter nini mutu ça fait des jours to so yo ka ete nini boko ba ko chatter nengo ko sola na groupe ça la ka bila ba ke présence ta yo ça la communauté kasi ba tu mususu ba profita ka pe
puisque bon ça va débat ensemble aye bioté à mon ayote il veut profiter pour na manquer de respect yango ça là que batu mususu balingaka ko se retirer kasi batu mususu pe ko mona yaya abotama na comportement ya mabe au moins à Kenda Poto, ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans à Poto avant d'Akaka Yemo. Comment ça fait dire que moi, dans mon baliade, on a sali 35 ans à Poto. Imaginez, na pesi ka sala 30 ans à Poto. Ce qui Poto na âge à 20 ans, plus 30 combien, 50 ans, au Kovanda Yomo Nini. Ce qui moi ça en Afrique, est-ce que dans 30 ans, on réussit combien ça marche en Afrique? Les Kambouté. Bon, ceux qui a qui vont mouké, dans 30 ans, koki ko balate et peut s'y passer. Ndeko oya kufi comme on a yé na ute ko lobango awa comme on a yé Jean Photo. To benga yé papa photo, to ne papa photo, Jean Photo sikila akufi. Akufi nini. Na lingi avant to kota histoire, ya papa na biso Jean Photo oya tiki biso, to na no moi élément ya jeune maître nga expliquer aller ko regretter. Pourquoi batu bafanda kabango moko bafanda kana batu ya mutu nyonso tout dans les moto ko fana e po mokili oyo ezali makambo landa élément ya notre jeune maître souverain. L'argent n'a pas de fin. Des fois il faut prendre le temps de vous reposer. Vous êtes là, vous voulez travailler des 2 jobs, des 3 jobs. Regarde. Bonjour la famille, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette petite vidéo. Ici, c'est votre ami Simanen Shindikana, le jeune maître, fils de l'homme, toujours propre comme d'habitude, malgré les autres. L'arbitre, c'est pour me salir. Mais j'ai toujours dit que non, dans la vie, ça ne sert à rien de faire un combat que tu ne gagneras jamais. Les études sont trop importantes dans la vie d'un être humain. Pour gagner sa vie, pour être riche, ne demande pas d'y aller à l'école. Ça fait très mal que nous venons d'apprendre les décès de notre frère congolais décédé à Duisburg. À chaque fois, j'interpelle la communauté africaine ici, en Allemagne. La santé n'a pas de prix. Vous voulez beaucoup travailler, vous cherchez l'argent. Matin, midi, soir, il y a des gens qui travaillent 2 jobs, 3 jobs. Ça dépend de vous. C'est bien de chercher l'argent. Mais, cherchez aussi à vous marier. Parce qu'il y a des gens ici qui vivent toutes seules. Tu vis toute seule dans ton appartement. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas des amis, il n'y a pas... Parce que regarde ici, là. Regarde comment je suis là. Il n'y a pas de voisins. Il n'y a personne. L'Allemagne, c'est comme ça. Donc, tu habites ici, tu ne connais pas ton voisin à gauche, à droite. Tu peux rester 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, même 10 ans. Ton voisin à côté, vous ne vous connaissez pas. Et là, si tu es malade maintenant, à la maison, qui va venir au secours? Ça fait très mal. Il y a plein de décès ici, des hommes africains en Europe, chaque jour, qui meurent toutes seules à la maison, dans son appartement. Et là, ce n'est pas bien. On a Congolais. On a Poto dans l'Allemagne pour l'instant. Les Congolais est belé tozo kufa na bandaku likolo ya kozanga moko basi na ndako. Musu peza musala okendaka 2 jobs. Musala oza ko se contrôler te. Bandeko na pona nini pona ko mbongo. Mbongo za na suka te. So moni ki okomi na mbongo to sali musala tala. Nazawa ya moni mutu azate. Kala mboka mo bimba. Allemagne za longa bwe. Okofanda na ndako oyo. Na voisin à gauche boye banakate ata 10 ans au fond no ka bongo donc eza mboka moko bandeko na ngai to lukaka to zalaka na ba relation na bato soki pour moni ndeko na yo azaka na Allemagne 2 jours 3 jours bengaka bango pa po bato bele bazo kufa awa surtout na période na malili oyo so malali les yeux na katanda ko to piquer crise muto ko sunga yo azate okufa yo mona katanda ko puis pesa pasi. Bah message à Boé, centième dans la femme de l'homme, la madame ici, Mardoché, Aurélie, Oliviera, et yo, VF, et yo, VF, et yo, VF. Azo regretté Mingi, maître Eric Bioké, l'homme de la cour. Azo la Mingi. Et lui, Bassan de Foumou et Minik, athée à 4 pour bateau en Allemagne, mais on a athée. Et Ngambé, ma boko banque. Azo le batro, mais bateau belle banque athée, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Moussa les alliés bien, mais tout le rappel tout se contrôlera banzoto. Tout le rappel tout balaka, tout dans la basse nandaku. Dans cette vidéo, on a passé mon thème. Là, je dis et je vous remercie. Voilà, bandeko, tout l'andi jeune maître Ndenge a expliqué bon voilà ça langage que a ma raison on lobi ndeko wana kastaroma ki yango na communauté batu musu souté nde basali batu ya kova na bango sangwe panzani congolais akufie moko na ndaku congolais mutu malamu oyo akufi oyo on ne sait pas yaya to kana lu solo ya ndeko oyo akufi. Ndeko ya bana kofanda ye moko azalaki na mwasi azalaki na bana
to ndenge nini akufi ndenge nini qu'est-ce qui se passe histoire oyo mandeko akufa ezalaki ndenge nini nakoyamba para bino ndeko moko ayebi ndeko oyo très bien tokosolola na ye a expliquer biso liwa ya ndeko oyo ezali ndenge nini. Mama Fifi Sarah mbote na yo. Mbote na yo Mama Fifi. Bonjour Papa Fiston. Voilà, maman yo salaka na Allemagne sangue komeli biso awa ke moko ya biso congolais akufi na ndaku ba congolais ba kipete ba to ba ko fana bango moko yebsanga est-ce que ba to ba ko yima pona nini ba africain en général to ba congolais ba lingaka kofanda bango moko est-ce que mobali oya kufa za ba plus de 50 ans ba 60 ans akufi moko na ndaku ndengene histoire ya ndeko akufi ezali ndenge nini kombo na d'abord nani photo nani Jean photo nani comment na Sekela Jean photo Sekela Jean photo Sekela Jean photo Sekela akufi ndenge nini histoire na ezali ndenge nini bon normalement serment abelaki attention quand to bela na biso ba malade kemike ezanga te na nzoto azo pusana mais bon isolement wana yemo mutalukiango parce que azalaki wa si azalaka wa donc sala azaki na via bien dans un aéroport azalaki na ba master na oyo avandaki na bango bazalaki bien bon ndenge ezalaka na mokili ndeko soko yebi eto romone le quoi gentil makasi mais azala sala caractère ya kosakana te baninga te moins de décision a commis violent donc mes frères en Christ ozo mona azape mutu amelani basangati azabum bon azaki marié aboti ban 5 awa na Allemagne na kisasa tika moko awa Allemagne aboti bana na Allemagne moko na Belgique bana 4 na lipasa bana 4 bon moi si akenda selon consentement na bango mbali na lingo simba na ma expliquer ozokela biso mbangu pena aboti mwana moko na Allemagne aboti 4 na Belgique ndenge nini ye akena na Belgique comment ça s'est passé tango kaka boti omonika tango ka bengisi mwasa ye akomi isolé akima baninga kimi milie tellement les kokabati bilo olia pona eza cher il est pas si akokabangoti yango loko simba non mama donc ye papa oya kufi pona kokaba bilo ka kolia problème na mona est akozanga buzombo te kana simba mama nazaka la camarade moko boye simba mama zela mama na Kishasa zela mama nazaka la camarade moko boye camarade wana soki okena ndaku na ye okomona lambi azobomba nzunga bloko akotia bloko mukieka abolie nyosa bombi siko akutaki na mwasi moko bo mwasi wana vrai quinoise soki akebomba bloko te yo bomba bloko olia pour nini est-ce que bloko olia ko bomba ngo abisado eza caractère ba zombo ndé ba bomba bloko olia ndenge wana bango nyoso te yaka moto soko botame égoïste ou égoïste kabate ba défaut ne banda basage chokola na muso ba paramba bungi na ngote o changer te tikal bon okusala wana mwasi obali yango moni tanga sali yango mwasi bazaka solte babebana ozokela biso mbangu mama okele mbangu tangu mwasi na ya uti Afrika ye mwasi ya uti Afrika ye bafala mwasi na mwasi ye abana ko kabate abu ba bloc akimi ba camarade na ye pe bayeba niti bayeba na bango pete yaka famille kaka basepeli ozoluka mwasi bapesi yo ba l'action petite moko moni bien aller obengisi tango mwasi azoya bato so basepeli ba bien lokwa bengisi mwasi to sepeli comme ça biso to komba mari bazokotoye ba mari allez aye ka mwasi côté na ndako ka akimi bino et pourtant boutique il est temps pour à savourer nano libala mais à mon avis que a préféré qui m'a bino pour tu comprendre qu'il y a kabate pour moi ça y a uyene na banda kabata pesi bambote bukenda sansiniki yo komona mwana mwaswana aboti nde bato komena do ale opesa mwa mbote na foyer pa bo vanda ale tango bukomena deuxième mwana malgré tout le monde qui va le tout le monde peut imiter moi ça 400 ngambo ça veut dire Belgique aïe moi c'est ndenga kendaki akomo kele landelo kuna ba bota kuna
lokola pe loko nzoto oyebi loko nzoto na oloba ebimi ya mwasi no mama ye awazaki nango nanu te ifala kende na ye pe a région de Moninga malingi te mwasi aza kuna ye koto ti babulo lokola alinga ye moto alinga bulo mingi aki vraiment amoureux ya mosala lokola alinga bulo mingi ya ye pe koto ebimi okomi nango lokola deux koto ebimi atake célibataire kuna pe ebimi ya momi ale problème na ndenge mwasi pe aye kobwaka ye mais déjà quand ndenge mwasi wana nyata na Allemagne ye akoma isolement nandaka bamarie mpenza banda konyata mingi susu te mpo ntango yo olingi kokaba te mwasi aye opesa ye biso face mabe inani edemi so 2 ans ale ntango mwasi akei biso tokomeli ope pomba te oyaba na ye tosuka kuna maison africaine autrement nde tokomeli kosuka bongo te toyoka kaka changer caractère akomi kobunda na baninga akomi bacaractère mabe tozoyoka yoka papa oyo akufi abandi kobunda aza moto badesordre abundaka na baninga soko mai kaka moyen de pepa otape yo epaza ye makasi mingi bongo abeta ye moko awasi azokisaki ye makambo ekenda ya ti tribunal après afuti bastrafe babengi nango contravention esili après mbalo oyo ava kufa awa il y a 2 mois passé autaki suku menase mwana bato na matanga moko alingaka tia embeli makambo wana mpe eza na justice mama faye basamba mama simbela biso ozokende mbangu mama oyo eza radio lokole bandeko bangi bayeba parce que bazokondane bandeko bafandaka bango moko bokotika bandeko bafanda bango moko eza na bandeko mosusu okobusaka pembeni na ye te tobozala na mosika. Plus on s'approche de l'autre, plus on perd le respect. Bon, bitu na kana no muto afana ka yemo ko nini. Mama lobi awa baye matanga mais ye abandi ko sala désordre ni yasaya ki na matanga. Qu'est-ce qui s'est passé? Aye complexe soki ya nini aye pa kuti bato pa bavanda kala bambia ka penza bavanda na mani ba umela aye mbala mo passeport na mesa kaba abambia passeport allemand allemand nazo mukandale oya ka meka ka répondre ye pas abimisa lembeli abundisa ye abimisa na mbeli ale bato bakomika teka ye ba vie pena mikolo bavanda place wana teka ale tango bapekisi ale mwana mbali na tomboki ale nzonde bazali na rando na bango kala bawelela mwasi bato bazaki wana bayebi te ale garçon bengi mbila tanga bengi mbila ya yoki ka polita ya la kimi tanga kimi yake amati na bisai garçon wana biblandi ala bengi police aye ba esi policier biso kuni ke yawa ye mtamatiango ale balanda biso wana na police na garçon wana bakomba MC bisi telemi bakoti mwana mbala wapi ye yewo nde bakangaki alalaki na Gaddafi basamba ki tour de il fallait sous basamba les 16 ans. Les 16 ans, il fallait pelanda qui des boulons d'osuko. Non, les 16 le salé mission le 20 le 16 awa. Pas comment que a comment déjà comme luka bato moi bato basola kanaye bien que a ba yebi garçon ngo babunda na balinga babunda na ye. To ba misimba na kipina na nzoto na mte. Akoma ko luka bango ba luka ba bondela garçon a retiré plainte. Mais garçon ga boyaki. Arrêtez plainte. Mais si vous avez akufi, azana plainte, akufi, qu'est-ce qui se passe? Il faudra qu'il y ait la justice le 16, il y a akufi le 12, akufi n'engeni. Oui, Europe. Soko ça la place stratégique. La place stratégique, par exemple, gare, aéroport, hôtel, ma place à Bongo, ma banque, ma nini, oza na droit ya koza violente ko bundati. Po ba ko papier a mila, po ba yeba oza muyibi na magasin, oza violent, oza ndenge po ba yeba po oza na lieu mo public ba oyebeli. Soko za ba caractère ya mabuku milai, oza bunda impoli ba ko engager. Soko mindele soko ulunguzo musapa sawana ba approva kayango foko sango demande après ba utindelo lettre tant lettre ya olaxia musala ke conduite no ezarabia makama so bien obandi musala soko ya osa na aéroport na restaurant tanga bundiale makamone kometi na musala ba pe mission na ndako pe mana oh là là souci wana no ba biloko ya nyoso wana soko ba kopesa nani faute bakopia baninga utovani na ye na communauté
bakopesa nani faute pour moi mbalo sala mission ayebi ete amonika mawa motisali non azala ba pire oya yeba na bon 94 93 bayaka bamboko mais akima ba pire ngo pourquoi tika ba pire wana po tango yo ozo ya pa baninga kolia komela ali tango yo mosa ye komi mwana mayele osizolé zana isolement tango pe mosa ki mama simana so na comprendre très bien hier avant moi sina ya out Africa ya abana ko ya kolia na bandako abatu azoko ya kolia na bandako abatu azoya na bandako abatu kolia donc aye awale batamo ba pe pondu kolia pa batu mona asengi suna emporter pesa ye azoke nango mais tangu sikawa moi sina ya ye aye a présenter batu moi sina nga ye me akimi na yebita kima kipo ani po wana ko boya batu bayaka kolia na ndako na ye to abane ko boya nini sikolo aza frère tangu très gentil a moto sambela très gentil bien mais face au ya la kisaka soka siliki na ndenga sala ki deuxième face moi ça y bato so bakamoki mais quand on peut c'est comme si aboti moi na moko en Allemagne musa akibota na Belgique donc moi ça kima ki pour na comportement bali a kabate et puis abana na moi na Belgique donc kufaki omoni kanenge zate ko prolonger comme ya ba 6 mois ba peso na mukanda te et comme ka ba 6 mois moi ba poser sur une année te et pardon comme ba 6 mois et pardon ba 3 mois to za 6 mois so mukanda te après comme 3 mois wana mona ki on va mieux total samando ki côté mususu ya omoni moi ça kataki moi ça kati azana bébé na zemi. Okay. Siko mwana na mibala bota mina ngambo. Siko mwana si siko na mitu WhatsApp. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire na moi sinai? Baswana te lokote. Ezake mukande kufi. Oyebisi mère longa fait décéder kota Zambie ou bien Zimbabwe. Siko moi si azab na mitu. Est-ce que moi si yebiki mbala kufi? Moi c'est akoma kobela ndenge toyoka poto mona isute banda kenda. Ne toyoka balelo ba plus de 20 ans tout monde moi c'est shooté. Oh là là. Sikoyo toyoka bela liboma kona pe bela dépression pena malade parce que baboto la bango bana. Donc biso ba esi biso que moi c'est bela dépression baboto la bango bana parce que moi si pas moi qui va aventurier moi ça comment ça na qui Chelsea Boulawaye consort abimaka jour moko boye atiki bana. Azana na copain normal. Voisin bengel mbila. Akina copain normal mais c'est so tika bana bango moko yo yebika aba voisin mindele ba fundoka mukone zaika mukona ete mal chance atiki bana ali ba yo kozwa bana na police so basi bazui bana iba wa pour récupérer bango ko procédure molaye bana sko bakola bana so ba bébé bazalaka awate bana basi ba comme déjà ba plus de 18 ans oya mikolo basi ba bima foyer babima na banda kuwana pa batu bakoma ba vina bango oya mikende batikala po ba 5 donc moi pas koyeba te bana ba yebi pesika mama pazate est-ce que mama paza ba yebi te mama zali mais siko ba famille non mais bana ba yebi te est-ce que ba mama bakuta na mama na bango c'est pas azaya ne awa mena Belgique bon na yebi te so yana yebi ke mama aza place nini ube ba informer pour ane toza moi to samba tangeza te pour toi place osangana te pa ya sambelaka to yebika sambelaka na ville mo Düsseldorf mais wapi soki na Benrate to yebiti donc oyo ba condamné ba Congo na Allemagne te parce que ndeko ozaki solitaire yemo a se retirer la bani te to yebika ndeko akufi mais matanga pa eja e ba ntepo bata ville wana pa o vanda Duisburg batuna e bango pe ba yebi programme te po abanda koto e pena batuti donc l'état okunde bembe wana si grand frère ça yaki asa c'est ba démarche mais akuta ina batuti parce que ba déménagement ozaki na ville grand frère pe a lancer un message na ba société que non mutubo ya tayi wana batu ba yebi pa ovanda ate okoza kamadi emso moko menda ko bakangi grand frère yaki bato ba numéro na été moi ko contacter ezati mais ye grand frère pas retirer message na communauté ata la TikTok ba mutubo ya kufa yebi kombo wana loba msubongo ou bien pas ya komela ki ba vieux ba yamba ki poto ka ki ba fongoli ndako tozo yo ka nyonso comme ka soupçon parce que
moto pena ko zo pena information fiable azati yo so mona ba tie information écologique adresse ba tiete faut pas ko lele ye balati. Voilà, merci beaucoup. Voilà, biso moko faut to changer comportement na evandele li poto zo condamner ka communauté evandele so zabiente vraiment moto akala boye sali akosa la ba plus de akosa ba 30 ans na bambuko vraiment ko tala ninga kufi bozo ye baté na cimetière so to zate sigi choqué biso ça so mabe. Non, bateau faut faire attention, bateau parce que la robonne a âge 60 ans, 50 ans, avant d'arriver il faut faire attention à battre ngo na. C'est que bateau ba comportement mabe. Mingi za ka bongo pour moi ça za na facilité ya kukanga mutema. Soko za no makamwa bien. Mais soko moi c'est dans kanga mutema te suka le divorce, c'est que mabe. Et là moi il y a quelque chose ne va pas. Merci beaucoup maman. Moi ça za na facilité mo ka ko linga moto na facilité. Mais ndenge nya kukanga mutema boya yo. Merci maman na éclaircissement au PCBiso sur matanga ndeko na biso oya kufia parce que bato bami tungusama ki trop Kongola kufi mon anda ku console eza faute na yebo. Condamné batuté. Ville abane ko vanda kombo na Ratingen. Ville on o vanda kombo na Ratingen. Soko alonga koma na Duisburg. Na Duisburg ba Kongolais pe bazali mais soka za na batu oya koto ya kate moto kolanda makamne penza ko zalati. Siko grand frère azali bato so bayebi bato bele bayebi ya wana po bana ko yaka ayaka ne pina banganda aya ba africain bazalaka siko yo mbala moko ya wana ko mona mukolongo moi 2-4 personnes po bato loba o ba uta Belgique biso awa motaza adresse azate ni ya cimetière. Merci beaucoup maman pour l'éclaircissement wana. Je crois bande ko bolandi situation ande ko na biso oyo atiki biso yewana. Donc biso radio le ko to nga ko information na source ya ngoto ke ibongo na allemand to parce que e loba mitro ba sundoli congolais akufi moko na ndako konso loki bomoni tina nini abana ko vanda ye moko na ndako et boyo kisika boye sika matanga ku tezali e banete. Il faut faire très attention. Zalaka solidaire. Ba fanda kana batu. Lelo kani chose danser mais lobby muta danser ko le kayo azali danger ali courant autre ba kité to lobby tala moi information muke ozaki na ngo ase concert liwa ende ko atikibiso yango wana to suki awa pona ngonga oyo to kutani pona tout à l'heure là na émission na biso ya Parlement Choc. D'ici là portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana